Sali na babone nyonso ya Dasa Temo TV na ba o nyonso basutenaka mosala ya Dasa Temo TV. Lelo toye kolobela makambo eza lokito makambo ya kingakati. Donc soki bénédiction ezalaki pa la patrona ya bato maboma. Ye mutabandaki kopesa kokoma ba liste ewutie papa Adani ya komi yango abengisi ba comédien ba kingakati. Lelo bénédiction wana elongwe na maboko na ye ekomi na maboko ya Ishokoko. Aishokoko o azalaka petit ya Sila Bisalo. Metolali tolamuki batu ba interpréter yango mabe. Batu ba komisi yango lisolo moko ya faux. Batu ba ke koloba ke eza Sila nde mutu asali mama di mama alongola la patrona ya famille boma akomaka lisu liste te po Sila Bisalo akoma kokoma liste. Bandeko nanga pona nini bokomi kozwa kombo ya Sila Bisalo na légèreté. Nyonso koleka fo ezalaka Sila mutasalaki Sila mutalobaki. Biso babakuki toboyi na kombo ya Sila. Biso babakuki na moment tozaso na posa ba distraction ya makambo te. Mais soki boye na ba propos na bino encore eza musala na biso. Tokoya pona to répondre bino. Eza Sila te mutakei pa mama Olive ayebisi mama longola la patrona bato maboma tianga. Non, eza ye te. Eza ye moko amoni vis-à-vis ya comportement ya la patrona ya famille liboma. Ya tiaki pene ya papa Dani po asuka kaye anakokoma ba liste ya ba comédien o babanda kokende kingakati. Et kokoma la chair est faible ye na papa Dani bakomi en relation. O nazobetela bino histoire vraie. Bakomi en relation. Papa Dani aza homme marié. Aza na mwasi na bana na ye. Eye ko arrive ke mwasi na ye aye ko yeba makambo oyo nyonso. Papa Dani aza mutu oyo azalaka direct na mama di mama. Tango secret wana eye ko yebana eye ko sala mabe. Mwasi ya papa Dani akomi kolela mama di mama, mama di mama. Nga nazwaka yo mama na nga oza mama boboto, oza mama moko ozalaka bien, ozalaka gentil, opesa mobali na nga musala pembeni na yo mama di mama. Mama Olive mama di mama. Mwasi ya papa Dani aleleli ye. Alobi mama ndenge nini sikoyo mobali na nga susu akomi kobima na mwana na yo moko ba comédien. Mama ana lobi akomo bima na mwana nga moko ba comédien mwana nga yango nani. Nde baye koyebisa ye ke mwana nango eza la patrona ya bato maboma. Boyebisa nga bandeko na nga siko faute ya Sila na makambo oyo eza wapi. Bekam akoti na makambo oyo wapi. Tango makambo ezo ya du jour au jour. Papa lianzi wana aye soki yanzi soki nani wana mobali aza sans valeur. Aye avandi na tele abandi koloba ke batindela ke 1500 € pona afinga la patrona ya famille boma. Batu basali liaison mbala moko ke eza Sila mutatinda kai et pourtant ke Sila ndenga azangi bongo. Azangi bato akokabela to, azangi mbongo to, mbongo ngo ekomi osale mukusa na niveau ya pasi ya Congo. Il faut nanu a réaliser ba casting, aluka ba restaurant ya cher, aluwe bandaku ya cher. Azwaka 1500 € oyo akobanda kofuta ba comédien o bayaka ko tourner pa na ye akenda akopesa ngo papa wana lianzi pona afinga la patrone ya famille boma. Est-ce que eza na sens? Tango bino bozo sala ba analyse bozo yaka na ba propos o eza malamu te bozo finga ka bozo lobaka mabe pona Bekam. Est-ce que bozo kanisa te ke Bekam wana asape na réputation fo batela? Bozo kanisa te ke Bekam wana aza na famille, aza na mobali, aza na vie privée na ye. Mais bozo ya kokosela mutu likambo munene boyke ndenga aza bongo atindelaka soi-disant ye papa wana lianzi 1500 € pona afinga la patrona famille boma. Tindele yango nanu pona nini? Akokoma tina niveau wana pona nini? Omoni bino boyebi Bekam te. Bino boyebi Bekam te. Bino boyebi Mams te. Mams soka aza na problème mutu akoya liboso na yo kolobela yo mbala moko akobanga te. Sila zam omoni Sila nda azala bongo na théâtre mutaleke na munoko aza te.
bomona kango ata na bateatre mutu aleki sila aza munoko mais lokola aza star yango wana asegardaka alobaka makambo ya butu te amivandela kote na ye mpo akomprendre ke bino bato ya maboke boza mitema mabe makasi bolingaka ye te tika avanda na ye kote na ye akobenga bino na entreprise na ye SB boye bosali mosala mutu na mutu asimi nzela asali nini akei mpona koevite baproblème lelo lokola kaka mama di mama aye kodécouvrir histoire oyo mwasi papa Dani asali nini abeteli ye mpo histoire ekoma na TV eyebana partout boye eza Jérémie balandi Adassa Temo TV nazo expliquer bino malembe mpo bo comprendre bino moko botika na bacommentaire nani aza na raison nani aza na tort mpo histoire oyo ebima na internet na YouTube awa ke nde eza bongo papa Dani abimaka na la patrone ya famille boma mutu aye nango na kati na YouTube awa eza Jérémie yango nalobaka toujours mutu fo oyebaka kozala na bato soki la patrone ya bato maboma apressionaki Jérémie te soki atindaki bato bakoma olobela ye mabe te bakoma kosalele baanalyste soki atindaki demeurer dans le noir asalele baanalyste est-ce que makambo nyonso engaki ebima te donc makambo nyonso yokobima mpo nini Jérémie Shabani asuki mutema yango wana na baaudio wana eyaki kobima ke ye la patron atika kobundisa ngai akende kobundisa moningane kuna Marina Laba oyo kutu akoki koboma akoyiba ye mpe papa Dani nde apartir wana makambo papa Dani eye koyeba na ti eye kokoma na matoi ya mwasi na ye mwasi na bengi mama di mama aexplike makambo nyonso yango wana mpe mama amoni ke la patrone abuse na confiance na ye po ye apesaki ye confiance te mpo bakoma relation na yamour relation amoureuse na papa Dani non mpo ayebi ke aza homme marié ye aza mama ya bana ebele akosala jamais injustice non mpo relation baza nango na mwasi ya papa Dani peut-être eleki ndenge azala na la patron na bato maboma bozomona esika likambo ebandi s'il n'a rien à voir avec tout ça sila ko aozwa na ye nano ata na ye te film asika yango wana tournage ezali film asika bazobongisa abanda kokende ti kuna luka mama di mama mpo ayebise ke longola o non sila motema mabe te eza à cause ya bapression oyo bango babandaki kotia Jérémie Shabani bato oyo bozolanda je sais que na nsima video oyo bokofinga me nga na ye na vérité eza à cause ya pression oyo famille boma babandaki kotia Jérémie Shabani kotindele bamessage ke bakobome ke baosala ye boye yango wana Jérémie aperdaki aye koloba vérité ya makambo ya papa Dani ti ekokoma na matoi ya mwasi ya papa Dani nde epesi oyo epesi na moma oyo Aisha Okoko muta komi na liste kokoma bato bakokende kingakati eza problème te eza pe problème te lelo ngolu ekozala pa na yo lobi ekozala pa mutu mosusu ko aprofitaki na ta wana otongisi mwa restaurant otongisi mwa eloko ça va yo déjà profiter na temps tika pe mosusu baninga misusu ba profiter mais biso toboyi na biso liste na maboko asila po sila aza na liste wana ate liste eza na maboko ya Aisha Okoko lokola kaka bomonaki Aisha Okoko azalaka bien na sila nde bozotsa ba liaison ya makambo ya liste ana bolingi bokotisa ngo pa sila et pourtant que sila aza innocente na makambo ya liste ya bato bakendaki ngakati eza la patrone ya bato maboma mutatiaka kombo ya sila bakendaka mais sila na simba liste wana te et en plus pe biso babakuku tokolinga jamais sila akoma na liste wana na maboko na ye akoma kokoma bakombo bato bakokende na kombo bato bakokende te biso babakuku tokolinga ngo te mpo nanu awa simbaka liste te asimbaka eloko te boza mitema mabe envers ye bongo siko soki liste ekomi na maboko naza sire ke bokoluka bafason nyonso ya koboma sila yango wana biso babakuku tolingi na biso mams na makambo ya kingakati te soki akokende kingakati ezalaki Aisha Okoko atie na liste akei comme tous les comédiens akei na liste ya bato kingakati c'est tout
ke o liste koma na maboko ya Sila biso babakuki tokolinga te po tozobatela Sila. Siko tango yo tindaka mwa mobali na bakovo wana aya na TV avanda adinigre Sila finga boyoka pasi te. Comment ça fait-il que yo omibenga kozala patrona ofutaka batu bambongo po bakumisa yo? Yo soko sungi muto futa ke mbongo leka na be mission lobanga mutu na pesa ki yo opesaka babiloko po batu bayeba yoka ke yo pesaka. Boye bisanga eza na image nini o bomona esika Sila azokende tika biloko na orphelinat bomona te. Mais lelo nazoyebisa bino vérité ke Sila semaka na bofelina, Sila semaka na ba église na bekole, Sila semaka. Mais mukolo nini bomona caméra Bekama aza mutu moko aza très simple comme bonjour asalaka makambo ne ya kobatama mutu ayeba te. Sephora oyo kaka Sephora moko ya comédien Bekama azwa $1000 apesa ye pona makambo mwana na ye. Mais ata mokolo moko te Bekama leka te lobelango Sephora tanga ye na makambo wana ye koloba bolamu ya Sila na TV. Sila gangeli fallait pas oloba boye nga na linga makambo nanga batu bayeba te. Mais yo la patrone ya bato maboma oza na posa mutu nyonso adore yo. Omone esika shit na we bandi. Siko lelo bokomi kwa kize Sila eza pona Sila nde mama Olive bengani alingi sous Belvin akoma baliste ya kingakati te. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que je ne crois pas que Sila a le temps ya kokende koyebisa mama di mamba ba makambo wana bino bomoni mama oyo mama boboto mama Olive Kabila mama boboto bino bokanisi ye aza mukolo aza sage talaka ex-première dame ayebi nani aza nani ayebi nani azoloba vérité ayebi nani azokosa na ba bêtise na bino botika kotiaka komba Sila na ba bêtise bolapa nanu ata Sila botika mwana bato azala kimia ekomi ata fumi aleki Sila ata ngungi asuyo Sila ata mpuku mutu aleki Sila na bemission ata bozolobela kombo mosusu fo botia kombo ya Sila. Yo papa lianzi wana bazwi bafuti yo bafuti yo mbongo po changer émission koma koloba malamu mais yo muto bandaki koloba mabe oza mwa mobali moko oza faible. Sikoyo okomi kokosa ke eza na mutu moko na Congo atindela nga €1500 nyonso na po basala liaison ya Sila mais bokoluka ye na bafason nyonso bokoka ye te. Abakuki oye muto nyonso aza vrai Abakuki atelema asoutenaka mams na ba prière po makambo eza sous normalité. Sambelaka po na star na yo. Sambelaka po na star no po faso tozokendela tokomi omona yango se détruit ekomi bondoki. Lokola ka bozomona ke Aisha Okoko azala bien na Sila na matanga bazaki bango moko alekomi o yango wana bomona kitela patrona ya bato maboma mukola matanga betaki Sila kara parce que liste ekomi na maboko ya Sila ekomi na maboko ya Aisha Okoko bango mutu basali plan po balongola la patrona na bisika wana et pourtant bino moko boyebi ke nyonso wana eza lukuta. Ye la patrona bato maboma soko bandaki kofuta batu mbongo te bafingaka bafingaka Jérémie ofuta batu mbongo basala Jérémie amias menace ye basala ye mabe batu wana tango menace eleki mutu nyonso soko ozo pressionner ye makasi akosede nde Jérémie aya kobimisa vérité ya papa Dani nde mwasi na ye pe lokola pe atalaka makambo ba YouTube aye koyebisa ngo mama Olive. Nde mama Olive a décidé qu'à partir lelo alingi lisusu belvi pembeni na ye te. Eza te ke Sila mutaluki makambo ke Sila mutalobi non. Pona nini bino nyonso bolingi koka kize Sila. Sila n'a pas de temps ya kokende ovandisa mama wana banda koyebisa boy te. Botika mwana batu azala libre. Chacun portera sa propre charge. Bino bobenga Sila za mwana mabe aza hypocrite lelo tokomi omona bino. Awa ye la patrona na bino balongoli pene ya mama. Tokotala siko bino soki bolingake na amour ya solo soki ezala na amour alukuta. Oya pesaka bino bambongo boyaka bofingaka batu. Bino batu bofingaka Sila tomona bino bozalaka toujours pene na la patrona. Apekisa bino te ke na lingi te bokende ofinga batu na kombo na apekisa bino te. Boyaka bofingaka Sila me bozala na ye.
mais biso todefendaka sila te, todefendaka sila mpo na mbongo te, mais mpo na bolingo. Mpo soki ezalaki mpo na mbongo mbe deja totika mosala oyo. Alors bosabone, bolongola sila na makambo oyo, bolaike, bopartage, tolingaka bino.